réflexion ya barési nga eloko na oloba d'abord na ba regret makasi mpo na barési et puis naza na pasi na motema komona soi-disant barési ndenge alobaka aza comment aza licencié na ifasik vraiment ata ngai na koraisonner na maturité na leki barési nakoki jamais kozala na baréflexion ya stupide lokola barési ekozanga te ntango azoloba bela madame Belvé azokoma azoleka inaperçu tozwa kaka ba deux sœurs rivales na biso beti combien voilà ba 1 million 500 déjà so 2 millions déjà 2 millions déjà il a la poste madame Belvé azwa trophée madame Belvé kozwa trophée imbécilement te madame Belvé tozala parmi ba femme bantante madame Belvé elle était parmi cette dame-là, Madame Belvé plutôt, a mérité qu'on a parmi Basouana. Madame Belvé a qu'on a trophée le collant Mbundate. Trophée la carte église, Madame Belvé a mérité. Jamais Madame Belvé a qu'on a trophée le collant Mbunda. Hein? Madame Belvé a qu'on a trophée que bateau à presque ma langue différente. Madame Belvé a lingala je suis té. Madame Belvé a qu'on a trophée la place à bateau bateau anglais, bateau bateau français ma casse bonne langue Madame Belvé qui n'a joué pas un trophée. Mais il faut arrêter Babylone mususu bolinga teto ya ko dévoiler ngo c'est pas bien. Ozomona bas trophée mususu bokenda ko pesa mama di mama boye mo mata nga vendre ma sekaka atali abi na film nini mono vraiment komi ba ke pesa trophée boye. Ozomona mais tellement ils ba trophée obosoma na bino ngo na mbongo. Otaka mbongo na bino nje ba pesi bino trophée. Ko bisanga trophée à mwana mboka da sa zwango. Jamais non te. Ah boni boye il faut arrêter Babylone mususu. Madame Belvé a mérité pe na film o yo koma. Ouais cartonné parce que biso to yebi ke ba film maman Belvé nyonso ouais komaka. Tala de doc ndenge sala ki a toye les sous des sœurs rivales. Ah pe to utu innocent ou coupable moment ke ba film waouh penza et mérité pe ba trophée. Tala ndenge ezotalama. Madame Belvé azana tina ba trophée te Pamela. OK na trophée wapi? Vraiment. Belvé que ça langa bien bituma nyonso ba bundiso Belvé ka pour l'écriture na yo. Ozo sentir que maman Mukolo, pas ça vraiment maman. Maman Mukolo azo reconnaître valeur ya Belvé. Azo reconnaître valeur ya écriture à Belvé et boni yo barési pour tozane le côté madame, mademoiselle barési est censé que tu es et loko nini vraiment oyo ko comprendre le besoin madame Belvé. Mais là aussi longtemps tu te dis que madame Belvé ça poutine de l'écriture. Et comment ndimango mutatike écriture na défaut ozomona vie si là ça lobi mwana mukela no tete na ye to moni kuna Sainte Thérèse alobi mashama menu kuna ponga be lobi mwana mukie abambaka batu boete yo c'est la belle vie concurrence yo lukani na vie belle vie amoni fumbo tika na défaut si kala mana likaya bwa ya Belvé na défaut yango mono bana otinda sani basomela ko fumba yo batami na kipwanza basomela ko biloko lokoso elekio bana obane ko leno yo fili eloko siko ezosanga barési amona ka méthode nini te oya koki ikoya parce que atinda ka demera bonne ya madame Belvé demera nanga vanda tala bino c'est dégueulasse c'est désolé vraiment cette dame na français non bien kazanga hein. Demain on est à Vandabi, voilà cette dame. Elle vaut rien. Retourne encore. Chez Bella, non, il n'y a pas de place pour toi. Va seulement là-bas. Vraiment. Aussi longtemps, on a dit qu'il y a une poutine de l'écriture. Maman, comment, vie et puis internationale, maman, mon conduit. Mouton, n'est-ce pas, chama, il y a belle vie avant la koufa. Il faut tout ça, la film, mon qu'on a eu. Ok. Yo yebisanga mutu nini awale ki madame Belvé le petit. Personne bien kazanga. Barési ke luke no subolala. Oh, asubala. Bien kazanga, asubalala. Mais bien kazanga tonto bomole masilika ki meseke lelo e comme makamu susu comment. Non, il y a Bob d'abord Hazard tonton félicité parce que c'est pas donné à tout le monde. Là n'a pas que loko écoute na poula yams. Yo bonira yamsi. Et là loba na yo.
oponi ka yambe tonto yambe je te sali non ba no eloko so ekutana ki na pula yams ya balinga ba yebana bongo yeje non ba na yo anaka bambola imana mwana epo zembe za na libumu za na matama te ozo bona Dieu merci eloko eleki ekutana na ngona nani na Bob Molema eza logique eloko ekutana na Tadi Ngalapa ekutana na Yambe ko mundir baba basilika mabe non ba na yo mundir bape arozaka ba ligne moko na ba tonton Bob Molema ekutana pe na Jerry Kobeto expo ye pasi la frein non ye bisa yo e soit ki batwana misatu baga ba eloko ya gabe lo bagayem sa mwasi mukwana ma ki mwasa yem senge bima ki mobali yo te ye gabe lo bakabaza sex moko ye na yam siko kimo kasi mukolane kimo ya gabe nga comprendre ka sala erreur nenga bakaka ye na yams ba sex moko nga comprendre ka yams na mobali OK ouais po ngaka cha Teresa na lipeka akimi ne mbangu na chipoi saka na yambe anaka cha na chipo ya lipeka na okima ne mbangu va place okekitisela apa tale no ngabisela pa ozomona pa biloko ne fasango pa Bob Molema ka po tonton Bob parce que aza tonton Bob très doux alobaka na yete o comme na niveau au filmango bakata na ba page bakati katango wana ozomona mama mukobo ozoluka base mais base wana zoluka ke mwana na zemi ya munene ayo aluka makambo po boba mema ngambu koma parce que exactement bazo luka mbongo maternité mutache mwana za na mbongo te ba luka mbongo somba kusha mwana mbongo osela mwana late mais faut ba kuya kana maboka Bob Molema et pas Yambe nde na Tadi Ngalapa na Jerry ba ngemba so mbongo late et pas Bob Molema bazwa te et pas Yam simana mbongo échographie ngai bima oh OK na mbongo scanner ngake bima voilà ozomona etombe nango eza pa Bob Molema aza na tonton mo responsable aza na na ta ya babiloko wana te moi dans ma part ça me fait honte comment la maman mukolo lokola mama Teresia na okisoni mama mukolo bongo temi pe na bango zo swana yo oloba kananga yo finga kanga yo tango yo ko finga bat na TV manana kipa kama kambu na yo ozomona za mama mukolo mi pesa respect za réciproque ani babiloko boy comme la ba ndiko le bakata tenga na lubango mais ndiko le bakata pas ça la émission ici ba mama top wana ba mama Marie Hélène wana ba mama Etol ba mama Milo ba ça la émission mais ba yebi wete et tout et ça lui on ndenge ni komona émission ya bongo ngai a critiquer mama top en fait ngai na mona ngo eza logique parce que faut comprendre place tendance à bana ko vanda courage à la kate OK tendance à ko vanda na ba cimetière on le comme commune ya Ngiringiri la ka cimetière à l'époque zamba banda ko eza la kate ozomona wana mama top ole kana sina tendance à otala été ce n'est que logique à ba mama top te ba mama top loko tendance mama top ko yeba vraiment libre matin qu'on fait les mal au cas tendresse maman t'a pas yebi ah non maman t'a pas quoi baba t'a pas pas même matondo maman t'a pas yebi yo pas même matondo ayebi nga bianca zanga o mikolo tinda nga be lubu nga camarade nga ma copine nga top international ozomona miko maman t'a bien mo pas ko mikolo ma be lubu ozomona siko mutu lokola mama top ma vandi boye a calculer mutu lokola tendresse yeba ye na relation mama top tendresse ko baksani na kati tendresse ana nini o matana mungo na comme loka ba pasteur nzambe tendresse eko bakisa nini na vie ya mama top eza ba relation mususu pa mais tant o lingo so ngemo mo vando leli mama na kota ki na nzelo poani ozomona to telemisi ba mapasa to telemisi dada international to zipe tendresse to tcheli susu vraiment dada ko cha garçon 19 ans na ndako te si ata garçon ya 30 ans dada ko tchena ndako te c'est honte mais tendance à ko tchena facilité ozomona tala mwana mobala bato atene ko kwa na mai wana oya kufi na fleuve akufi na agini na 29 ans tika boye garçon bata 29 ans to kufa na mai to tchona na mai tika boye bien kazanga ye ba vie ya bana bato ba vie oya linga ko utiliser ba vie privée bana batani bala mikie ndalinga ko salela mama ta pa ko yeba muto ko tendresse ta tendresse na vie mama ta pa baksani kilo mama ta pa zala ngoma mama ta ba futele billet ake tourner na Côte d'Ivoire na ba ivoirien tendresse ba ko benga ta na Djibouti oh ba ko benga ete ata Djibouti apa ba benga ete oh non ye biso ta na bo chua na ba ko zwa ete
ata na malawi bakobenga tendresse te ozomona ozomona parce que aza na valeur te bayebi ye te mama top aza icône ya valeur tendresse aza eloko te banda lelo asaka na kaka loko omona nga meka pa mama Zidane te Zidane akebi se Zidane abi attention nga na moninga no te komeka kutu na nga ite ba jera na buzo bana asala yango te sko olinga diembela mama top na succès yo tendresse yo leka te mukinza pamba yo vanda na mobali no fa kuna na ndako vanda fa batika via mama top tranquille mama top a camarade na ote yo yo mama robo yo moni muto pese dia mama top te il faut batika mama top Pamela mama top a sa valeur quand on doit vendre boto mona mama top a porter quelque chose na bela boti ko manquer mikolo respect en fait ozomona quand on doit vendre boto la mama top a jouer na bela a porter quelque part na bela Pamela babiso mso da yoki moi linu pasi boye mama na pe ba contribuer moi 100 francs est-ce qu'on bato ba ça la valeur na bela na la ko permettre te tendance à finga mama top e simba o ba cha misa na ba Thérèse na ba Gabi kuna mama top te mama top camarade na bango te mama top place boke na masanga place boke na sali sana mikolo bolinga bana mike mama top azala te il faut arrêter tendresse oh hésite si déjà kufa wana ezaka mopepe ya pamba kunda ye déjà na cimetière ya Kitambo est-ce que ba propos oyo toya olobaka na télévision ezaka poto sepelisa mokili bato bamona ke tozo loba to tina niveau oyo komi déjà mabeke ya ziti ngai soki na ngai so na famille ya Jita na kolandela likambo na kolekisa ngo inapercité comment yo ya na te votre te moi na biso ebembe bakuna de Jita au nom de Jésus tendresse au nom de Jésus yo ne mutu bakokuna yo za na pouvoir ya olakela Jita mabete vraiment yo za nani polo baka Jita si bakunda yo nde bakunda na lipango na bino ya cimetière Jita te yo kokunda Jita te yo za nani Jita za responsable iko na famille na bango lelo za na États-Unis on la fierté famille na ye yo source no ya ka Brazzaville OK na peka ko jouer là où apa ye pièce kaka moko Jita ata la Jita pas président Caleb ba fille ba Caleb Jita za azali makasi ozomona siko Jita la bela ka film moko et même Jita États-Unis yo bana ko kuakula OK na ko tomber pa tata mukolo so ya malili apesa ba busy ya babiza malili makasi loka ma ya pio awa alikona nga koso na appareil ya photo akosi yo caméra yo moni Jita atomba victime bongo Jita papa ya kende États-Unis yo bakosa koka na Brazzaville na Pointe-Noire pe na njama luko nene bote alakisi ya kazanga komba nene bote yo na kati ozomona mutu loka tendance manenga za bonga mutu mo ifa yo kaka soni ozomona osala tete papa lobe kuti nzambe ya kozwa ye moza na succès te oli kofinga bato basali kombo mutu loka mama top batemisa mwana muke est-ce que tu connais la Miss Aquarium pete non nayebi te est-ce que tu connais mama top oui je le connais mama top ozomona film ne mama top otala ani kotangiso natala film bo Nathalie Bo tana sala film nini oyo ya sala succès à part kofinga bato mais so tuni moi muke mama ko adenta mabele bo amela nko ina kapela moi mpese oui na yebi mais mama top moi sa kutite moi sa milangwa te bona tendance silama il faut ka soni so tali dada international oza muto ko meka mama top te yo za moi sa soni mutabakisi ngai soki nazalo kwa ye amutu mo foka ka soni biso to za ba victime to za ba bana mabeme ba tendance ba chabiso misapi ona ba no kamba solo exaucer mata te mona kosa te nzamba lola te mo se na kosi na la mukate voilà osomona tendance alinganga na boya
babone na biso nyonso ya kilelo na poster ngombo télévision quand to isabino musalande ebenga kabiso liboso na bino lelo to yeli susu c'est bien moi votre humble servante Pam Matondo autre ma dire la star maman qui a famille Bota la fille qui dérange défenseur il y a Sir il y a Belvi Kandi la patronne qui est Poutine de l'écriture d'habiter ba comédienne c'était à en tout cas famille Bota to consommer mingi film na biso o maman Belvi a cheli biso lisusu en tout cas mon frère to benga ngombe mingi na français et ça la bien makaso mon frère to que nous consommons vraiment premier épisode des Obana Mukona lelo bo liker bo partager bo consommer venda film na biso est très important émission bo kozongo na kilelo na poster ngombo télévision bo kozongo pe na mwana suka famille Bota H Bianca Zang en tout cas to consommer vidéo na biso to consommer film to consommer pe bo partager bo liker et ça la biso vraiment bien vraiment mingi na linga pe ba commentaire na bino bo commentaire que ça la biso bien poto améliorer ko ça la bino musala kitoko makasi merci beaucoup na papa Faustin ngombo de Bruxelles maman bébé CJ la maman qui dérange Gen Ngoma garçon Paris Natacha Golala patron je te salue aussi maman Gina Mabiala et pourquoi pas à Mayaya chérie Jean Nimboso na kati ya France Nicole Makal moi c'est à bébé lelo vraiment la plateau na ngana zanga mo côté na zana mwana suka famille Bota Bianca Zanga dio na biso de abo sepela nango et kendaka kitoko makasi et donc nous zo loso za parole mo nanga ifongole nanga caméra na yamba Bianca Zanga mwana suka famille Bota Bianca bonjour bonjour Pamela Matondo bonjour na batutu alingara biso na yemoko Poutine de l'écriture Belvi Télévision, Belinda Kandi, Maman Morote, Maman Ray Gauchi, Poutine de l'écriture VIP internationale. Maman Mokondi, la reine mère, merci beaucoup vraiment. Nabaïman surtout Bazou du Bakou Orlando Bisso, na Enoch Lizolo, Oza derrière la caméra, Papa na Victoria, moi la star Aza Star. Merci na Chacha, moi la souka ya famille Libota, Songi, IGF, ya famille Libota vraiment, la présence naïe. Et merci à toi aussi Pamela Matondo au raisonner encore en tout cas ma question et puis bien voilà merci beaucoup Bianca Zanga quand on lobby ba question nanga ba réponse ya yo tout comme on a film na biso innocent ou coupable sili mais fait nango ezaki mystique makasi oyo bato ba osenga sur deuxième saison ou comment mais biso likamba deuxième saison na bela ya biso ezango ya okamwate ba deuxième saison il y a bédication et il y a donc na bela vraiment deuxième saison ils ont eloko asikate parce que Belvi ayaka te po Alex biso bilamba na ye Belvi ayaka te po Alex biso ba moi ma biloko belé na te Belvi beaucoup plus ayaka côté ya biso pour la qui ça un plus Belvi ayaka côté ya ba jeune fille comment ko se comporter la vie comment ko ki komi yeba kenga na jeune fille faut na zala boy pona kuya na ne ba erreur te faut na tambola boy Belvi ayaka côté ça biso basa mabala moi ça ba le face se comporter boy total lelo eloko e komeli ndeko na biso nani Davina Apwa et komeli il faut être ya biso basi et surtout na kosenga na ba fille mère oh azake oboti okende libalo okena mwana na yo vraiment il faut ko kataka ba contact na ba papa bana ce qu'on a na posa papa mwana no a soutenir mwana na yo vraiment s'il vous plaît okoko lukata soit endroit moko boy soit okokenda belle famille na yo place bobotela mwana ake soit atindi leki na mobali ayo tikelo ka mwana maintenant yo zo yaka wana mobali azomona zape mutu ozomona acha mutuneni soki seke nga nazalaka te atikala kopasola mwasi na nga mais nzoka ezala ngo bongo te ozoya beaucoup plus oyo otala mwana na yo yango moi madame Belvi atei biso na innocent ou coupable oyo ozomona bato ebele il faut to tirer leçon na kati ya film wana soki oza mutu moko boye osalaka ba jeu oyo il faut tika soki obali oui mobali na yo aza na droit ya kosupporter mwana na ye osomona mais il faut koyebaka akosupporter mwana na moment nini na temps nini tina taleki na kezo mbongo soit tina taleki na mwasa ya kotikelo mbongo to tina mama bango tango ye pazo ya kawana mutema muninga mzo ezozoka avant na mota abi maintenant c'est que ça ba j'ai comment moi songa na sina bali bon déjà tango to bala kaizaka pour le meilleur et pour le pire voilà ozomona papa dingiso ayebika Davina sana mwana akozo nenga lingi Davina nenge pa olinga mwana Davina junior mais ça pe na bato misusu ye na mwana na yo ayini mwa poto mona pe ba parent ba papa ebele pe ba viola ba sabana ba omba na bana mabala bana basi na bango voilà ozomona bana basi na bango ba papa ebele ba viola bango ba benga na bango ba kanga bango bandoki mais na entre papa dingiso ya sali aza responsable te omona ko boma mwana muninga si réellement
réellement abomi soki masi réellement ezali moto abomi junior asali mabe en tout cas totire leçon bandeko na nga yo moto otali na film te le deux sœurs rival te ozomona innocent ou coupable te mais kote na bela yango chacha deux sœurs rival ekanga miso voilà voilà merci beaucoup Bianca Zanga to ke vraiment na bela production to ke ne consommer film na biso o mama Belleville achel biso chacha na anglais za nini my brod to ke consommer my brod na français za mon frère my brother voilà na français za mon frère en tout cas to consommer my brother exala vraiment bien makasi Bianca Zanga lelo to lali to lamuki groupe théâtral na biso pe ya munene na kombo ya Liz Boy oeza ya président Esobe Liz Boy Fondation akufe le chef na ye ya répétition oyo toujours yoka ba témoignage ba collègue na ye bazalaki na ye na répétition bazala na ye tout le temps oyo asalaki crise na place ya musala ememi ye na hôpital lelo papa na biso Piko atiki biso okoko loba nini na liwa ya papa Piko lelo ndenga kei atiki biso mais papa Piko pande to yebelo to yebi kasa muta polémique te alobaka te trop gentil na mutu nyonso a respecter mutu nyonso pona nini nzamba lingi kolongolaka bata malamu en fait. En tout cas, d'abord, mes condoléances à tous les comédiens ainsi que le groupe Liz Boy Fondation. Il y a Papa Biso l'a dit Esobe. Kobungisa moko o azaki ya motuya parce que papa na biso ya na biso Piko il pèse voilà aza vraiment parmi peut-être ko compter parmi ba icône na biso pe Piko aza parce que aza mutu akala zomona liwa ya papa na biso ya na biso pesi pasi voilà ngai vraiment na banondi mateke ya papa Piko akufi voilà na vandaki na moni du Pinet atindelinga vidéo voilà o na moi batie bulu ya ma miso wana lelaka na nga biko dipine ni na nga una kantaki comme sticker o ya ma miso wana lela voilà c'est normal merci chacha na mona ki yango vraiment dipine ntango atindeli nga sticker wana moto aolela natuni ye ezalaki na nzembo kaje et toi je vois ta gloire Seigneur Jésus obina ngo siko papi ko obina boy bazui sticker oyo ya ma ya misu boy ngelo bani na bengi Rihanna ngabi alo Rihanna makambo na omona eza solo abina nga oui na mincho kuto na résidence ya ba papa Piko azate vraiment et pesi pasi et ça dit vraiment bien te comme on a papa mon responsable non na joie na ba polémique te quoi na ebi na taille micro na ba momo to kutana na ye vraiment comment tu sens vraiment que muto azoloba aza muto mo ya ba polémique te aza vraiment ya oyo a marqué pebele na théâtre na biso parce que na moment so bokutane ezalaka kaka leki na ngande ngo sa l'émission boye faut yebaka il faut ko boya ka polémique vraiment molimo ya na biso ya papa na biso Piko epe makana kia. OK. Bianca Zanga lelo actualité nde balobaki internet eze église te mais makambo na internet to komoke na mabe. Toye balisu ndenga osalela musala te sujet lelo ekomika ya mafinga oya ofinga o critiquer ba mona ke oui olobaki to moni ba résine be mission na ya sali na ba propos tenir lobiki madame Belleville ko koma tellement leke belé ko koma ngo ba film ezo leka inaperçu ola mériter la ngo ba trophée ozo ba trophée te mais ko koma na moi moko 4 films na moi moko 4 films okoko loba nini par rapport ya réflexion ya ba résine nga eloko na loba d'abord na ba regret makasi po na ba rési et puis naza na passe na motema komona soit disant ba rési ndenga lobaka aza comment aza licencié na ifasik vraiment ata ngai na ko raisonner na maturité na l'équipe ba rési na koki jamais koza na ba réflexion ya stupide loko barési et kozanga te anga zolo babela madame Belleville azokoma azoleka inaperçu tozwa kaka ba deux sœurs rivales na biso beti combien voilà ba 1,5 million déjà so 2 millions déjà 2 millions déjà il y a la poste madame Belleville azwa trophée madame Belleville kozwa trophée imbécile mate madame Belleville tozala parmi ba femme bantante madame Belleville elle était parmi voilà
cette dame-là, Madame Belvi plutôt, a mérité qu'on a parmi Bachouana. Madame Belvi a qu'elle a trophée du Colam Bundate. Trophée la cache église, Madame Belvi a mérité. Jamais Madame Belvi a qu'elle a trophée du Colam Bunda. Madame Belvi a qu'elle a trophée, qu'elle a presque ma langue différente. Madame Belva lo balinga na ibeta je suis té. Madame Belva qui a trophée na place à bateau baso ba anglais, bateau ba français ma cache bona la ni Madame Belva qui n'a joué pas à trophée. Mais ba il faut arrêter Babylone mususu bolinga te to ya ko dévoiler ngo c'est pas bien. Ozomona ba trophée mususu bokenda ko pesa mama ni mama boye mo mata nga vendre ma sekaka. Atali abi na film nini mono vraiment komi ba ke pesa trophée boye. Ozomona. Mais tellement ils ba trophée oboso ma na bino ngo na bongo otaka mbongo na bino nje ba pesi bino trophée ko bisanga trophée à mwana mboka da sa zwango jamais non te aboni boy il faut arrêter ba biloko mususu Madame Belvi a mérité pe na film oyo kokoma oyo cartonné parce que biso toyebi ke ba film Maman Belvi nyonso oyo ekomaka tala de doc ndenge ezalaki atoye lisusu des sœurs rivales pe toutu innocent ou coupable mona ke ba film waouh penza et mérité pe ba tala ndenge ezotalama Madame Belvi aza na tina ba trophée te Pamela ok na trophée wapi oh mon entier de asi bandime critique donc devant na to sana Lambert na to za Koli na pesi Gilu Tongo Mbote na to za ba Koli dernièrement awa na vandi boye na Mama Christine na pesi Mbote Maman na abandolo banga biloko lo baboye te bénédiction ko le kamno côté selon Madame Belvi na voice abandi ko lo ba Madame Belvi na tiki numéro na ngai soko ko répondre nga Belvi ke sala nga bien bituma nyonso ba bundiso Belvi ka pour l'écriture na yo ozo sentir que maman mukolo pas ça vraiment maman maman mukolo azo reconnaître valeur ya Belvi azo reconnaître valeur ya écriture à Belvi et boni yo ba rési pour tozane lo côté madame Mademoiselle Barézi est censée que tu es et l'on connaît vraiment où il faut comprendre le besoin Madame Belvi mais là aussi longtemps tu te dis que Madame Belvi va poutine de l'écriture et comment on dit mango mutati que écriture na défaut ozo mona vie si là ça lobi moi la muken la no tete na ye et tout monde kuna Sainte Thérèse alobi machama menu kuna ponga be lobi mwana mukie abambaka batu boete yo yo c'est la Belvi concurrence yo lukani na via Belvi amoni fumbo tika na défaut ya restaurant si kala mana likaya bwa ya Belvi na défaut yango mono bana otinda sani basomela ko fumba yo batami na kipwanza basomela ko biloko lokoso elekio bana obane ko lia no yo fili eloko siko ezosanga barezi amona ka méthode nini te oya koki ikoya parce que atinda ka demera bonne ya Madame Belvi demera nyanga vanda tala bino c'est dégueulasse c'est désolé vraiment cette dame na français non bien kazanga hein demain on est à Vandabi, voilà cette dame. Elle vaut rien. Retourne encore. Chez Bella, non, il n'y a pas de place pour toi. Va seulement là-bas. Il y a un moment où la ligne à bateau. Ba finga quand tu ngala ko vana te na finga ba filmer na bango. Pona moi na ngana écriture malonga te. Ozomona mais na koya nga la TVT ke na critique ba film ya bino bokoma malonga te ba film ya bino ezelo côté osala ka nini boete ba film ya kitoko bakoma na na tawana te vraiment naza na tana te aussi longtemps na bike na poutine de l'écriture maman koma VIP international maman mokonzi muto ndenge eza bongo chama ike azo bense Belvi avana kufa il faut to sala film moko na yo yo yebisanga mutu nini awaleki Madame Belvi ne petit personne bien kazanga ba resike lukeno subolala asubala bien kazanga asubalala mais bien kazanga lelo tomoni menace oyo Teresia amenasaki tonton na biso bom molema tonton bom molema vandi na ye tomoni Teresia ye na bana na mwana na ye na ye babungisa tonton bom molema menace temele kaki Teresia komiti na niveau ke abenga bato ba filmer ndenge ye bazobunda na tonton bom molema est-ce que makamo nyonso baya loba na internet batu nyonso bakomobunda na bango bitumba na balabala ou comment parce que lelo o baloba avolongo lelo ko eza liswa muninga longola na o eza liswa Teresa lelo yo na menace ko menacer tonton Bob Molema
Ce qui est bon molema silika qui me sait que les lois comme macamoun ou comment. Non, il y a Bob d'abord hasard tonton félicité parce que c'est pas donné à tout le monde. Là n'a que loko écoute na poula yams. Yo bonira yamsi. Et là loba na yo. O bonira yambe tonton yambe je te salue. Là loba na loko so écoute na ki na poula yams. Ya banga ba yebana. Bongo yeje. Là loba na yo. Anaka bambola e mana mwana e po zebe za na libumu eza na matama te. Oso bona Dieu merci et loko eleki écoute na nango na nani na Bob Molema eza logique. Et loko écoute na tadi ngalapa. Écoute na yambe. Ko mundir baba silika mabe. Na loba na yo. Mundir bape arozaka ba ligne moko na ba tonton Bob Molema. Écoute na pe na Jerry Kobeto expo yé pas si la frein. Na yo bisa yo. Et soit ki ba toana misatu. Ah. Banga ba et loko ya gabe lobaka yem sa mwasi. Mukwana na ki mwasa yem senge bima. OK, ki mobali yo. Te ya gabe lobaka ba sexe moko. Ye na yam. Siko kimo kasi mukola ne kimo ya gabe nga comprendre ka sala erreur nenga ba ka yena yams ba sex mo nga comprendre ka yams na mobali. OK, ouais. Po nga ka chat Teresa na lipeka akimi ne mbangu na chipoi ya saka na yambe anga ka chena chipo ya lipeka na okima ne mbangu va place ok kitisela apa tale no ngabisela pa ozomona ba biloko ne fasango pa Bob Molema ka po tonton Bob parce que aza tonton Bob très doux alobaka na yete au comme na niveau au filmango bakata na ba page ba kati kati ngo wana ozomona mama mukobo ozoluka base. Mais base wana zoluka ke mwana na zemi ya munene ayo aluka makambo po boba me mangambu koma parce que exactement bazo luka mbongo maternité mutache mwana za na mbongo te ba luka mbongo somba kusha mwana mbongo osela mwana late mais faut ba kuya kana maboka Bob Molema et pas yambe nde na tadinga la pana Jerine ba ngemba so mbongo late et pas Bob Molema bozwa te et pas yam simana mbongo échographie ngai bima OK na mbongo scanner ngai bima voilà ozomona etombe nango eza pa Bob Molema aza na tonton mo responsable aza na ta ya babiloko wana te moi dans ma part ça me fait honte comment la maman mukolo lokola mama Teresia na okisoni mama mukolo bongo temi pe na bango zoswana yo oloba kananga yo finga yo tango yo ko finga bat na TV manala kipa kama kambu na yo ozomona za mama mukolo mi pesa respect za réciproque ani babilo ka boy comme la ba ndiko le bakata tenga na lobango mais ndiko le bakata pas la be mission ba mama top wana ba mama Marie-Hélène wana ba mama Étoile ba mama Milo ba saka be mission mais ba yebi comment ko gérer makambu na bango po mona muka monkenga te je dois parler quelque chose donc on va boyer dans le babo dans le babo bonabo dans le babo bobarte parce que et quand tu as dans monde assis je savais te ozomona je dois réfléchir d'abord avant de parler non lingana lobani non lingana sa nini ozomona tango siko ba lobaka tozana nzungu moko apa ba tote biso toza mpolo tandis que yo moko nde mutu oye ko luka makambo en plus na moi no za nzemi. Bien que zanga tomoni ba propos au tendresse à tenir pour alobi ki ayebi mama top te mama top théâtre malongo asala ayebi ko jouer te et tout et ça lui on ndenge ni komona émission bongo tendresse a critiquer mama top en fait ngai na mona ngo eza logique parce que faut comprendre place tendresse va na ko vanda courir za la kate tendresse va na ko vanda na ba cimetière on le comment commune ya ngiringiri la ka cimetière à l'époque zamba banda ko za la kate ozomona wana mama top ole kana sina tendresse otala été ce n'est que logique à ba mama top te ba mama top le ko tendresse mama top oyeba vraiment libre matin qu'on fait les mal quoi tendresse maman t'as pas yebi ah non maman t'as pas quoi baba t'as pas pas même matondo maman t'as pas yebi yo pas même matondo ayebi nga Bianca Zanga o mikolo tina nga belubu nga camarade nga ma copine nga top international ozomona mikolo maman top yemo pas comme kola ma belubu ozomona siko mutu lokola mama top mavandi boye akalikile mutu lokola tendresse ayeba ye na relation mama top tendresse ayeko bakisani na kati tendresse ana nini o matane mungo na comme loka ba pasteur nzambe tendresse eko bakisa nini na vie ya mama top
Et ça, ma relation, mon sous pas, mais attends, on lui va sortir un moment vendre le lit. Ah, maman, na kota qui n'a n'djelo poani. Je savais. Ozo mona, toi t'es mis ma passa, toi t'es mis dada international, toi tu peux t'en toi tu es des sous. Vraiment. Dada quand coach un garçon 19 ans n'a côté. Si. Ata garçon il y a 30 ans, dada coach n'a côté, c'est honte. Mais tendance à coach na facilité. Voilà. Ozo mona, t'as la moyen mobile bato qui ne quoi na mai wana. Oya kufi na fleuve, a kufi na agini. Na 29 ans. Tika boye, garçon bata 29 ans to kufa na mai, to choa na mai. Tika boye bien kazanga. Ye ba vie ya bana bato ba vie oyo linga ko utiliser ba vie privée bana bata mibala mikie nda linga ko salela mama ta pa ko yeba muto ko tendresse tendresse na vie mama ta pa bakisa nini kilo mama to pazala ngoma mama to ba futele billet ake tourner na Côte d'Ivoire na ba Ivoirien tendresse ba ko benga ta na Djibouti oh ba ko benga ete ata Djibouti apa ba benga ete oh no ye biso ta na bochua na ba ko zwa ete ata na Malawi ba ko benga tendresse ita ozomona ozomona parce que ala na valeur te ba yebi ete mama to paza icône a valeur tendresse c'est le côté banda lelo asaka na kaka loko mo omona nga meka pa mama Zidane te Zidane akebise Zidane be attention nga na muninga no te ko meka kutu na ngai te ba gera na buzobana asala ngo te ko linga biembela mama top na succès yo tendresse yo le kate mukinza pamba yo vanda na mobali no fa kuna na ndako vanda fa ba tika via mama top tranquille mama top a camarade na ote yo yo mama robo yo moni muto pese dia mama top te il faut batika mama top pas mela mama top pas valeur quand on doit vendre boto mona mama top pas porter quelque chose na bela boti ko manquer mikolo respect en fait ozomona quand on doit vendre boto la mama top pas jouer na bela akocha quelque part na bela pas mela ba biso mso da oki moi linu pas si bo mama na pe ba contribuer moi 100 francs est-ce qu'on ba ko ça la valeur na bela na la ko permettre te tendance à finga mama top e simba o ba cha misa na ba Thérèse na ba Gabi kuna mama top te mama ba camarade na bango te mama top place bo ke na masanga place bo ke na sali sana nikolo bolinga bana mike mama top azala te il faut arrêter tendresse oh pas qui sinon ça non ça ngwana que au moins il m'a top ba fille Sami Mokili OK no tika pa katia ba pasola qui ba mama top pa mutu na hotel ya kaza to saka wana na tendresse to moni ba propos o ya tenir lisusu pona ndeko na biso Zita alobi ke Zita si déjà kufa wana ezaka mupepe ya pamba kunda ye déjà na cimetière ya Kitambo est-ce que ba propos oyo to ya olobaka na télévision ezaka poto sepelisa mokili bato bamona ke tozo lobato tina niveau ye komi déjà mabeke ya Zita ngai soki na ngai so na famille ya Zita na kolandela likambo na kolekisa ngo inapercité comment yo ya na te votre témoin na biso ebembe bakuna de Zita au nom de Jésus tendresse au nom de Jésus yo ne mutu bakokuna yo zo na pouvoir ya olakela Zita mabeta vraiment yo za nani polo ba Zita si bakunda yo ne bakunda na lipango na bino cimetière Zita te yo kokuna Zita te yo za nani Zita za responsable iko na famille na bango le la za États-Unis on la fierté famille na ye yo souk sino ya ka Brazzaville OK na peka ko lo jouer là où apa ye pièce kaka moko Zita ata la Zita pas président Caleb ba fille ba Caleb Zita za azali makasi ozomona siko Zita na bela ka film moko et même Zita États-Unis yo bana ko kuakula OK na ko tomber pa tata mukolo so ya malili apesa ba busy ya ba biza malili makasi to kama ya pio awa alikona nga koso na appareil ya photo akosi yo caméra yo moni Zita ba tomba victime bongo Zita papa ya kende États-Unis yo ba kosa ko kana Brazzaville na Pointe-Noire pe na njama luko nene bote ala kisi ya kazanga komba nene bote yo na katini ya kazanga nene bote ala senjela njela maluku o ba keno kati la mai ba keno na 30 dollars ba keno njama sina kota maluku kuna yo calculer Zita na moment o ngala moi ça bato ki olalele pe na se ozobeta pe théologie ta yo okufa soko ye na koluko so me ko kangisa nga na koluko na molili na koluko na mupepe yo za nzambe mupepe nzambe komi ya yo oh tendresse nzambe apesa biso na tu mipepa sima apesa biso mipepa boye te tika boye si
nzambe apesa biso nini apesa biso mipepo ebima na hôpital afutela mbongo ozomona nde bapesa biso basali opération oluka gaz nde nzambe apesa biso mipepo nsima apesa biso mopepo ya pouvoir te yo oza pouvoir nini oza yango ya kobelela mopepe po emema jita oza ndoki sirene bokanisa teke nde alobaka mwana molu balopeta petepeta biso ya aquarium talaka siko osimba te sirene ndoki vraimen azolo tendresse yo mona moto akangisi bacomédienne amemi bango mpo bakatia babima na baninga solo donc eza solo ko ya babiso mpe tozala bavictime ya batendresse so tozalaka bana moko boye ko toza bapresse na bavie me biso mpe basalela mpe betoile na biso boye ekenda tendresse okoka jita te kindoki ya yo moko na famille na yo na bana na yo yango tala biloko okenda kobimisa abimisa nini okebota mona eloko apema ezodenda loka ballon d'or edenda ye wasika otambola esama boye ko edenda mwa moke cuba okende obota na pede likoya motema mabe tendresse si oza motu mo boye fo silamaka oyaka te mpo bato bayebi matière na yo siko jita tellement ayebi ye te mpo jita ayebi ye te jita ayebi ye te basolola te bapesa na mbote te eloko moko te tellement aza moto ya bamatalana fo mona kaka motu mo baluka relation aluka makima copine ya misu makasi ngai nakende nanga kofilme matanga papa lutumba niveau adindanga nga mwasi ne kaka nsamba lola te exaucé mata témoin exaucé mata asalaka santa bu témoin tendresse adinda ngai mundir ba témoin amema nga na fiki babengango ni fikine esika mundi baomonte nga mpe soki mpe wana déjà à l'époque eme mundi basalelanga mpe chaine ngai kaka mwasi na ye nebiso exaucé mata ngai baza ngai nango nde exaucé mata nyonso nga komune mona mutu lokola tendresse ma ndenge aza bongo mutu momo ifa yokaka soni ozomona osala tete pa papa elobe kuti nzambe aye kozwa ye moza na succès te olingi kofinga bato basali kombo mutu lokola mama top batemisa mwana moke est-ce que tu connais la miss aquarium pete non nayebi ye te est-ce que tu connais mama top oui je ne connais mama top ozomona filme nde mama top otala andi kotangiso natala filme bo natali bo tandance asala filme nini oyo ye asala succès apart kofinga bato mais so tuni mwa moke mama moko adenta mabele bo amela nkoi na kapela mwa mokese oui nayebi ye mais mama top amwasa kuti te mwasa milangwa te bona tandance silama il faut ka soni so otali dada international oza moto komeka mama top te yo oza mwasa soni moto abakisi ngai soki naza lokwa ye amutu mofo kaka soni biso tozala bavictime so tozalaka bana mabembe batendance batya biso misapi onanga no likamba solo exaucé mata témoin okosa te nzambe alola témoin so nakosi nalamuka te ozomona tendance alinganga na boya so nazalaka babano bazalaka baza trop pressé oyo toaviaka bachaîne pamela menga nasala chaîne kale taka bana matanga papa lutumba ti lelo ozomona me navanda bona lando ekuse mata naesinga bimata nga na yo nga nayebi ye te aza nani oteya ya moko boyeboye na bonga binga baje nasala yango te moi suis chrétienne nabotami na famille ya bato ya nzambe nakosala baje oteya ozomona azala kutu sportif naleki na nzela ote bokande natika nanga sport na ye nanga na tete na odebrouye vi nanga bo donc mundir batémoin natie ma mutene natie témoin mundir ba ozomona wana mundir baofilme excuse moi mundi baosala baza mpe epa mare eve basolution ozomona ndoki moto abakisi sila matendresse kende koluka bato oyo osalelaka bajoli mwasi no mobali no oyo ya mwana mwasi oyo papa oseye azwa cibau esalisa papa oseye AVC ngai te tika via mama top ndoki yango banda koluka zidane aboyi na ye atindanga na finga mama Zidane. Ah bon? Oui. Ok. Atindanga na manke mama Zidane. Nga na boya mama Zidane. Makambo no ba mama Zidane yebi yango. Ayebi ke tendance atindanga na finga Tala manipulatrice ndozo monendoki.
ozomona tika biso kimia. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga to comme biso na suka moi question moi to ratango ezate balobi bela production balobi eza industrie ya munene Belvi Kandi amema ba na Dubai te papa ba voyage te pardon papa lena mama to pa ko betcha bango ata tour te bozolo ba ke maison de production ya munene mais affaire voyage kabata te ona ninte amema papa lena na mama na biso top te ata circuit ata Dubai par-ci par-là na yebisa yo Belvi asa mutamatala na te voilà Belvi déjà osala eloko oyo elongola bato ebele chômage ozomona papa Serge akenda poto tazangi mbongo oke poto te jino aotangisa bana na bauniversité mbongo eutaka na bela kandi akenda tuna na bela papa ale mema mama top mema bazangi mbongo oke poto te yokati ma top malo soka se décide abike nga top na ke poto te okende poto po ye mo pa lingi na ete aokalcule msi na azonga na komi nango oke poto sani natinda bana nga bakenda bango ozomona donc baza na temps ya kokalikile te ke basala bamatala na papa ala neti na age na ye po toyaka kokefuta nionga misu aza na bajeune fille na kitoko ye na mpeka asamaka mpo bane bakeba na poto ye osala na poto nini na age ya papa ale na komi nango wana bato balobaka bongo baza sans réflexion sa vision po azokalcule déjà mbongo na nga oyo nazozwa boye po lelo il faut nakende osala ta naluka ta place moko boye nakende oluka ta mwa katikati na nga moko boye bana nga bavanda nakebandela via zero bakanga na ndako pame atanga nini akoyi mokolo boye nga famille yato ya libanda te so na miaka epoto ata lobi so nabengi bango bakokongola ekonzo bapapapapapapapapa mpo na na passeport nake na ambassade buto abie pa visa nake mpe poto natalaka déjà loba kuna ke luka vi na nga te na États-Unis ke nakende Paris wana ezaka loka na vai na ndako so naloba nakobima loba nakende na mikanda ndeko na nga so nakeboto na poto nde mpo nazala na avantage kaka boye naza motu nabatamaka ti balukela nga mikanda 56 à 10 ans nakomi koko Bianca kuna na poto voilà Bianca bambote na des personnes tokomi dala na suka bambote na nga napesi na mon vieux propre bato tuka balinga nga doa tellement ebele bamama na nga famille libota nalingaka bino tellement famille lesa mobimba famille mputu nalingaka bino mingi bamama na nga nyonso famille libota mwana bino yeyo ndeki na bino yeyo vraiment nalingaka bino mingi chef eza ngonga boza tellement ebele na obwaka nani natika nani nalingaka bino mingi. Ok, merci beaucoup tokomi na suka émission na biso bolike bosabone bopartage vidéo vraiment bacommentaire na bino napesa la biso bien poto améliorer kosala bino mosala kitoko makasi. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman bébé Cézema, la maman qui dérange Josiane Ngoma garçon Paris et pourquoi pas na yemoko poutine de l'écriture maman komi lisusu to consommer mingi ka film na biso eza na bela production eza très important vraiment My brother a komela biso basinga kitoko na kombo ya my brother on a français ba bengi my brother to consommer ngo vraiment mingi biso mikolo na anglais my brother to ke de consommer my brother et ça la biso vraiment bien makasi. Merci beaucoup aussi na yeno tizolo bye my brother.